to ba que toute arme est forgée contre l'IDPS, à l'occurrence il y a Shadarina PPRD et kozala nile sans effet. Na lo ba bien awa na yebi ke mawe jaza muto balandaka trop akopanza sango Shadarino zaki commanditaire ba petio ba kufi to tie bango na mutu na yo okoleka o justifier ba action ba machete yo kabolaki. Même Shadari biso to bunde la famille na yo élargie. Bitumo to bunde la quatre famille non, il y a des gens qui sont des mendiants. Ba on là jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais yo Shadari o kabola 20 000 on peut pesi ba petio na avance à 5 000, 15 000 na bango tisiko imsa mobulu ana pongabi, ke na poko ana le ka omona, nenge yo o kabola ba machette pona ko kanga biso. Na kati ya la police wana, eza na ba infiltré. Et ça, on a bien filtré. Yango to ben d'avec na biso Gilbert Kakonde Matoyi. Merci pour mon condition l'obaï déjà. Le chef ne se justifie pas. Aux a des missionnaires. Aux on a bah ça que mission koki angote. Faut son a pena international tazon boki la vanda na pena étant gardien du temple pena bona betana Gentini nzoto na nzoto. Pour Gentini so Monica Batienga Mamoro ministre intérieur. Alemi nzoto pour ebike. Je suis radical. Tony Kafuta n'a pas ça au conseil d'amis porter Shadari plainte parce que yenda kabola ki ba machette ngana ebi bokangana na ya PPRD boza esba boza à 5 mètres na siège à PPRD mobule bandeli wana po ba yina ba machette ba liba kata ba congolais ba réclamer non à la personne malonda Tony Kafuta yango na oloba bien botika kolata casquette ya nzambe soza na bezo sala politique longola veste boaka bible yaka okuta na biso na nzela ya lit. Banganga nzambe obioso tangela ngai basa ba mama na ba commerçant miyibi ambongo azana commerçant munene militaire la muka ambongo alozo mona mbongo wala mama na militaire la muka azana nu tribaliste jamais numéro 1 ya église munene roi catholique ngana catholique ne na bina mama na catholique oyebi mena oki pasi muto azokamba biso azana parti pris ya clan na ye oyebi na kati ya ba organisation d'élection nefe na azalaki candidat nefe ya mbongo oyebi yango. Ouais, moi t'es un journaliste hein. Très à l'aise. D'abord de cette occasion, je profite d'abord pour remercier la hiérarchie de l'IDPS et Yemoko Netelobaka qui est le représentant valable du peuple congolais, l'honorable Jean-Marc Kabound, premier vice-président de l'Assemblée nationale. C'est beaucoup de cette occasion que je les remercie. Comment on a dit que nous policier le roi Kabound dans un exemplaire de haut niveau. Je dis bien ça exemplaire de haut niveau. Comment on a dit qu'un pessimiste mot d'ordre, Yemoro na terrain et moni mukolo Kabound ninga ibsarabino le 12 novembre que mukolo ngai le 12 novembre 2019 mukolo ngai Kabound na rozonga na base. Bokomona bino moko eko salama et na la kaka bango mokolo FCC Front commun pour le complot du Congo bako bimana vision président Félix pour na roya kota kebso comme ennemi boye ba mot d'ordre. Merci premier vice-président de l'Assemblée nationale l'honorable Jean-Marc Kabound, président intérimaire à IDPS et je remercie vraiment franchement devant mon Dieu le secrétaire, le premier secrétaire au pouvoir, l'infatigable Augustin Kabouya Akasa 70 armes lourd. Merci pour santé no gutayi na mala mutende ka banyanga la kata bakansa igorozalate mais to moni combien beau servir congolais un exemple biso na bango pena sima et lumbe mwete vraiment un grand merci na ba combattant nyonso et toute l'équipe dirigeante ya IDPS auto se mobiliser qui autour d'un seul homme pour na ko réussir pe ko talisa na opinion tant nationale qu'internationale que IDPS ezali machine compresseur ya politique ya RDC IDPS ezali école pe université munene et mon ami ya osamba kutezate mot d'ordre moko bien respecté et na cadre marche pacifique yo ebika banyanga la kata pe ba dongolo misu bazanga raté biso to ala ki wana etanke ba vaillant héros pour na kosala lisu likolo ya lisu lito likola maloba et nyonso le cas qui bien tozo remercier ka hiérarchie à parti tozo remercier peuple congolais nazo remercier ba parlementaire debout nazo remercier ba mouvement associatif nazo remercier force du progrès nazo remercier 5e pouvoir et 5e pouvoir
ba motocycliste bande ko na biso ya Anamo, merci na président Alain Anamo, na opesa merci na président Guillaume Soro, merci na président Eric, merci na sympathisant pe combattante nyonso IDPS otozala ki wana pena pona ko barrer la route na système diabolique ya bande ko na biso Front commun pour le complot du Congo na nzela ya ko bela biso ndeko Malonda toza na problème, il y a personne Malonda te, mais nous avons les problèmes au système Malonda, parce que Malonda ce n'est qu'un système du Front commun pour le complot du Congo ne kana lobaka fait cesser en sigle Front commun pour le complot du Congo le loba bimi libanda ba ole na mnoka mboka ke ndenga ni IDPS parti au pouvoir aza na marche biso si to loba pe to lembolo bango te toza 50 abaka ya IDPS eza en opposition na nzela ya base na biso ba représenter ba leader de masse et 50 eza na niveau ya ba ministre pe ba cadre ne soit parti à l'exception ya Batumi Satou Augustin Kabuya na honorable Jean-Marc Kabunda aza premier vice-président Assemblée nationale et aza pena la voix des sans voix yemoro sotomina la voix des sans voix azali l'incontournable Jean-Marc Kabunda 520 gigas nyoso ya pepele naina lo baboy omoni presse eza troisième pouvoir toro lingaka te moto sala net ka ke presse eza kana ngamba IDPS polobi okende kota banyangala kata bazio sous TV bazio sous appareil lukinga na somba mbango merci na presse nyonso bola ki ona pona ko talisa ba témoignage vivante pona ko mobiliser na pesi merci na die le mbakate l'infatigable die Maweja un grand merci à toi et un grand merci na Yokaso un grand merci na ba média nyonso na bo inazo problème bangonde balaki problème ba tutu balaki et na pesi merci à la police, mais malgré Kakondo a déjà des missionnaires, donc Olongwa, tu as comme à niveau là. Échangeur? Ah, na quartier. Tant on a bimana baswana. Merci beaucoup. Shadari nalina loba awa que nos ongles c'est là-bas na bambongo la kaibango po yo loba ba so 20 000 plus machette moko ba petit na ba fazer aponga bi ba déclarer ba bi vie ya kanisa biso to baluki la population biso to moni ndenge peuple manifester po biso peto za ba vie changer Shadari na loba bien Shadari yo mto la ki commanditaire ya ba distribution ya machette et to su yango na kati ya ba permanence na bino net loba ke biso to za la voix des sans voix la voix de population to za voix ya peuple IDPS memangambu ya changer mboka oyo yango tobai ke plan nyonso eza machiavélique plan nyonso FC Front commun pour le complot le Congo bobongisa et kozala nile sans effet na mboka oyo parce que le 23 juin 2019 le président Félix recommanda ce pays entre la main du Seigneur yango tobai ke toute arme forgée contre l'IDPS à l'occurrence ya Shadarina PPRD et kozala nile sans effet na loba bien awa na yebi ke Maweja za muto balandaka trop akopanza sango Shadari no zaki commanditaire ba petio ba kufi to tie bango na mutu na yo okoleka o justifier ba action ba machete yo kabolaki parce que biso marche zaki pacifique wana preuve moto l'exception côté IDPS abukaki côté IDPS abomaki mais na ba permanence na bino na ba quartier na bino général to kuti belema na bino na ba machette na ba pour la PPRD voilà otolo baeke ezali Front commun pour le complot du Congo yango na lo baeke bande ko Front commun pour le complot du Congo boke baeke bakangaka mpepete bakangaka moite parce que peuple congolais ça comprendre nous sommes dans l'ère de vérité zaka que Félix Ndaza président vérité zaka que Congo doit changer vérité zaka que tolongwa na Rwanda to koma pena na république ndenge to ala ki si tolongwa déjà mais bolinga kozong exception na Rwanda poto ke sani Shadari na betela ko lisolo ya bande ko na biso Israël na kati ya Egypte tangu babima Pharaon bulaka net salaire atinda bazwa bango mer rouge mela bango ndenge bino pe bo rêver kozongisa Joseph na kati ya bokonzo oyo Hippolyte Kanambe commandant ipo ozonga te nga international mokila les grands mobilisateurs ndeka na ebisaka yo ozonga te pourquoi ozonga te Ozoa 18 ans au salaire le côté 18 ans buzoba 3 ans à tata na ya buzobe memela biso malais boyana ba Rwanda pe banyangala kata parce qu'on a mona ke loko bino bobo sente bolibo sela biso siko bato nyonso ba simana yo ce sont des flatteurs ya ona ba Shadari ba macheto kabolaki omoni chaleur ada malere
omoni Paul Badjeka non malheureux parce que luka aboma congolais esika congolais obundela venir ya bana na ena mwasi na ye na bakoko na ye même Shadari biso to obundela famille na yo élargie bitumo to obundela kati ya famille non il y a des gens qui sont des mendiants baolela jusqu'au jour d'aujourd'hui mais yo Shadari okabola 20 000 on peut pesi ba petwa na avance à 5 000 15 000 na bango tisiko imisa mobulu ana pongabi ke na poko ana le cas omona nenge yo okabola ba machette pona kokanga biso na benga yo Kadima ozali président soi-disant à Ligue des Jeunes à PPRD Ligue des Jeunes yara moko etam sama la président Mani Dioko oza entouré na ba les grands mobilisateurs le roi biso international trésor Mbokila to ça no fourré au moulin pour intérêt IDPS ou jamais première vision de ça le Congo na ebelo robo salate c'est de n'importe quoi. Na lobby bien c'est de n'importe quoi. Gouverneur Gentini Azana leçon à copé sabisoté. Nous sommes dans le régime de l'information. L'article 26 de notre constitution stipule que s'il y a marche d'une manière publique, il faut saisir l'autorité compétente de la ville. Quelle était l'autorité compétente? C'était Ndeko Gentini, soi-disant, et le secrétaire général du parti au pouvoir, le Akassa 70 armes lourdes, l'arme Mouto, peuple Ayokaka, a informé. C'est déjà autobenga l'harmonisation, le respect des textes. Nous avons un régime de l'information et nous sommes bel et bien à l'état de droit. L'IDP, c'est un parti de droit qui maîtrise la constitution. Banda, ti côté souka. Elle aura Bible, ne bisoto maîtrisant, facha maîtrisant, place et banda, tche souka. N'est pas Auguste Kabou, n'a jamais Kaboun, maîtrisant constitution, tche souka. Bakena qui kose nganzela. Toi, ne y a représentation, yazanan. Article 5 de la Constitution, l'article 5 de notre Constitution stipule la souveraineté de l'État. Je dis bien, la souveraineté de l'État appartient au peuple. Nous sommes souverains. Nalikamo na sepelité, yo yem sangala senga na l'autorisation, autorisation anan. Nga za mkonda jatini pour naza souverain, naza peuple. La souveraineté de l'État appartient au peuple. Naza peuple congolais, nazo jour na ba droit nga ndenge article 64 lobby que on se pas article est facile na PPRD pour Paul Badjeka kokamambo te je kadima kokango te point niveau na été na lo baboy l'article 64 de notre constitution stipule libe koli kundi amboka et le biboy le peuple congolais a le droit et l'obligation de faire échec à un groupe de Kingakati au bakenda koguma mela Hippolyte Kanambe a le droit et l'obligation de faire échec à un groupe de Kingakati qui veut prendre le pays en otage. Vous savez que les imbéciles de soi-disant majorité du Parlement, bien Moussani Baosal, va changer la situation de vie. Il y a des lois où ça likolo et messa mabunda. Est-ce que tu as une application? Alinga comme à donner l'élection. Na lobby boye, bango tena tomboka tena expliquer eux ça clair. Oh mais mon frère, Toti Kabilo quoi, le pays nous appartient. Ce pays nous appartient. Le pays n'appartient pas à un groupe de Kingakati qui ont pris le pays pendant 21 ans. Aujourd'hui, nous avons un fils digne du pays qui a montré son engagement, son amour et sa détermination de changer le Congo. Et là, on est ça bango passi. Et là, on est ça bino passi. Film aye sukute sila nengani histoire à Kabila sila te yango tobi histoire à Kabila sila lobby yemoko premier vice-président Assemblée nationale honorable Jean-Marc Aboun les casseurs de gel incontestables à lobby bien fini histoire à Joseph Kabila au Congo maintenant c'est le reine de la démocratie et merci te ba éloge c'est ça la vérité au moins qui na terrain tout monde qui était parti de droit et parti au pouvoir très bien. Toza na eloko mona rectifier awa na kati ya la police wana eza na ba infiltré yango to benda vena biso Gilbert Kakonde Matoyi merci pour mon conduisant lobai déjà le chef ne se justifie pas aux démissionnaires aux zonga ba pesa que mission ko kiangote faut zonga pena international trésor Mbokila na vanda na pena étant gardien du temple pena bona betana Gentini nzoto na nzoto pour Gentini so Monica Batienga mamoro ministre intérieur alembi nzoto pour que je suis radical. Descendant déjà Marc Kaboun, le petit Kaboun, l'international, les grands mobilisateurs. Dans un an, on n'a pas mon conduisant, le bien déjà. Gilbert Kakondo a des missionnaires. Problème n'a pas zani.
tous ça parti au pouvoir. C'est aussi constitutionnel. Lorsque tout le monde est là, nous avons le droit pour hausser les tons chez les chefs de l'État que le quoi ça la pour intérêt à peuple et le quoi ça la pour intérêt à base dans les votes qui nous vous avez le droit et l'obligation yako décider l'ikonango parce que azui mkumba ya kozala les garants de bon fonctionnement de l'État. Voilà la différence. Les militants de l'IDPS, ce sont des peuples congolais, ce sont des paisibles citoyens. Au fond, tous les jours, na douaniers sont constitués au Pesabiso. Biso tous parti au pouvoir et ça pour la première fois. Même en Afrique d'ici, il y a ANC. Ça parti au pouvoir. Mais défendre le pouvoir na bango. Biso tous défendre des pouvoirs na biso parce que na lobara bien pas na yo que l'IDPS au pouvoir, nous n'avons plus droit à l'erreur. Nous avons milité pour instaurer un état de droit pendant 7 ans. Aujourd'hui, nous sommes aux affaires, nous n'avons plus droit à l'erreur, d'où nous devons contrôler notre pouvoir. L'état d'urgence, écoutez s'il vous plaît. Écoutez, quand Olive Lembe allait inaugurer le fameux hôpital, na Kouemorobe pour la redistribuer la population ya Tchangou, Ngakout na regretta qui a respecté la distanciation, Bazala qui on a plus de 50 personnes. Bazala on a plus de 50 personnes. Hein? Tu me diras qu'il y a des distanciations. Le problème est ça, il y aura un bisayo. Au moins, dans la carte d'état d'urgence, et ça décrété par notre chef, mais l'état d'urgence ne peut pas empêcher le bon déroulement de la démocratie. Nous sommes un pays de droit, nous sommes un pays démocratique. Nous avons nos droits et l'obligation légués par la Constitution. La Constitution dit que le peuple congolais a les droits et l'obligation. Qui me dit que M. Rossa Malonda n'a pas rebongisa seni? Non, ce n'est qu'un système. Rossa Malonda, c'est la continuité. Comme Malou Malou a laissé le pouvoir à Mulunda. Mulunda laissant le pouvoir à Corneille Nang. Corneille Nang a voulu encore léguer le pouvoir à Rossa Malonda. Rossa Malonda a yebi nenge ba ibaka. Problème na biso za Malonda te parce que Malonda n'a rien à voir liboso na biso. Ba yebi écoute te na regretter nenge continue na histoire. De n'importe quoi, Sonic Afuta biso to pandete. S'il vous plaît, Sonic Afuta obang sa biso te. Batu basale lo kwa deza bandeko ya PPRD batu ba machette bangonde bakende ko sa ba désordre pour eko la IDPS Comber neko Sonika Futa na lo bana porter Shadari plainte yende mtatinde batu ba machette yen nan on le tolo baboy s'il vous plaît tous à la tolérant ye Sonika Futa tanga lo babongo oyebi ke foyo ka peuple congolais soni tanga ba ke sala ba élection kantimini o ezala ki na volonté à peuple te biso toyeba kango. Il y a porté garant pour nani. A porté garant pour nani. A Sibir qui a bibouara. Yango na lo koyo ka sonité benga Shadara foot église na yo. Tika ba distraction na comme IDPS on a ba preuve te Sonika Futa. D'où au pesa biso ba militaire IDPS kanda ko raisonner marambo yo sala rapport intérêt Joseph Kabila. Sonika Futa na beno matoi bino ba pasteur ne bochemboko na kao. Bino soit disant ba commerçant religieux. Pour yo kutoza pasteur te, oza commerçant religieux, ote raba na basi, non na mona si côté aba na mibalite. Yango international les grands mobilisateurs na lo be pa na yo. Funda Shadari yo akabola ba machette, yenda pesa ki mot d'ordre ba tuna ba bimisa mobulu pour ba désordre na ko na muto IDPS. Non lo ba bien décoder. A kosong sa réponse nini. Biso tozali papa, tozala na opposition écoutez. A mobiliser église a commission église sera linga sa politique alongola qui pasteur aya na politique to ba ki a commis parti politique et l'on y a remobiliser bango bazwa mission ya kokota batu lola pe komema kimia na kombo ya nzambe d'où un pasteur sera li ko se mêler na kati église yango yeso ba ya kaisa la kalisa loko ya côté na monde kaisa faut s'attendre na biloko ndenge nani ndekolanga Shadari akabola ba machette pona bande ko PPRD babi misa désordre na yango bimi na l'église à Sonika Futa na opesa au conseil d'amis porter Shadari plainte parce que yenda kabola ki ba machette ngana ebi bokangana na ya PPRD boza esba boza à 5 mètres na siège à PPRD mobule bandeli wana po ba yina ba machette ba liba kata ba congolais ba réclamer non à la personne Malonda Sonika Futa yango na oloba bien botika kolata casquette ya nzambe soza na bezo sala politique longola veste boaka bible yaka okuta na biso na nzela ya lit wana ça de n'importe quoi osolo bana expliquer asala nini ce rôle na na seigneur zaki nani oyebi secrétaire exécutif a Seni Musala Zaranao c'est lui le numéro 1, il y a bon déroulement inscrit à l'ambo kalapso. Wane talibisote, yokane bisao. Asa muta FCC, ezala ki carte na bango. Oye bien, toloba elo mo clair.
l'homme propose, c'est Dieu qui dispose. Même Kabila tanga proposa Shadari, aïbe que Shadari a ozoate. Tant Fayulu a la bokonzi. Na langage à monoka Fayulu, on a ben d'arrêt mato ya tout le monde Fayulu de n'importe quoi. Ozoate, oloba na batuba voter papier blanc. Oloba voter papier vierge na machine. Et kangami na se kangama likolo. Félix na Kabunde na Kabuya na IDPS Mombatoloba avec ou sans machine, nous irons aux élections. Nzamba yoka lo sambo na biso wana. Parce que c'était le seul moyen autokoy kobenga na Joseph Kabila. Ce qui oboyi biso to ke na ba élection. Dites-moi, hein, ce que tonga to benga ndeni. D'où faut Shadari Fayulu ba revoir ba calcul na bango. Omoni ndeko Malonda c'est un jeune, mais omoni na vie tout ça rappelle l'esprit y a alternance, esprit à changement et esprit à démission. Basali kobanda 2006 ti 2018 negonanga eloko nino esila raté. Est-ce que ka yemo mutatanga atanga loi électoral na mboka na biso to yende mutaza espère ya liboso na etale élection na eko sa campagne na mutute na loba bien de Korosa Malonda. La voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Et talisami ke mboke boyo. Na lobino Congo mombalobe zaki en ébullition. Pour nous respecter mon ordre, il y a l'incontestable Jean-Marc Kaboun, les casseurs de jeu, le défenseur du peuple congolais, l'honorable Jean-Marc Kaboun, le premier vice-président. Nenga PCK mon ordre nae. Et ça respecté. Tolito lobani. Biso tona problème na ote Rosa Malonda. Na Rosa na problème na ote. Ponga mono na lekio na succès. Na lekio na ba compétence à mobilisation na grand diplomate. Problème c'est le système. Pour à la présidence à Seni, Nima to sa la réforme. Pose à la présidence à Seni, to faire respecter le règlement d'ordre intérieur ya Seni wana. Ezoloba tout simplement dans son article 6 alinéa A, alinéa 1 ezolobani. Bae ba sala kala na crédibilité pe na transparence ya Seni ba kozonga te. Noko nanga au moins que toi na droit boya. Très bien. Ah. Yango na loba boye. Merci de Ronan. Merci de Kodie. Obi biloko lo bareza très capital. Moka o ekufi na batumi na équipe Mibale. Première équipe ezali front commun pour le complot du Congo bobengaka FCC FCC. Deuxième équipe o ebomi mboka o ezali les commerçants religieux, soi-disant des boutiques en caractère, des églises en caractère, des compagnies en caractère des églises, pasteur, Soni Kafuta, Mbongo, Nani, Kakenza, Denilesi, soi-disant qu'il y a la classe, il y a Salanzambe, soi-disant, alors bien, Salanzambe, pour Salanzambe, Jean-Marc Kaboun, président Félix, Bato, Babundapon, intérêt noble, peuple a changé. C'est ça, parce que on a plus de la Bible, Bible, qui enverrai-je pour délivrer mon peuple? Ozolan, parce que Kaboun a le dit Seigneur, me voici pour Congo Zongo. Kaboun a le dit me voici tout le monde pour Maronda Longate. Nana lo babou. Banganga nzambe obioso tangela ngai. Basa ba mama na ba commerçant miyibi. Ambongo azana commerçant munene militaire à la muka ambongo alozo mona mbongo ala. Mama na militaire à la muka azana nu tribaliste. Jamais numéro 1 ya église munene le roi catholique. Ngana catholique nena bina mama na catholique. Oyebi mena yoki pasi muto azo kamba biso azana parti pris. Ya clan na ye. Oyebi na kati ya ba organisation d'élection nefe na azalaki candidat. Nefe ya mbongo. Oyebi yango. Soni Kafuta batali carte que ba pesa déjà muta est. Ba pesa déjà muta est. Yango po ba distraire population le roi ba yokana etena ba mbongo ba sur Rosa Malonda le roi Mukongo ba seni ba pesi tango ba pesi Rosa Malonda na banganga nzambe. Oyebi solo ba betaki ba biki mangista pesa ka masolo ya élection Mukongo. Lokola déjà biso ba catholique to leka to kotisango to latsango kimbangista. Ba buleka ke papa Simon Kimbangu a robeta kara. Or vuluzi o biso to belela na vuluzi. Ponga na muta catholique mais na benda na nga pona ba bêtise mbongo. Na longwe na komi na nga muta église de Noir. Na défendre ma belé na nga po mboka na biso sengi bongo. Bakoko, siko bokoko na biso lobini. Tangu yoso kosela likambo ekosenga mitu ya batebele likambo wana ekoleka te eza bokoko na biso lokola aza mutu ya église aza mutu ya PPRD aza secrétaire exécutif ya PPRD Rosa Malonda lokola Rosa Malonda balaitseke église ya kimbangiste kombo ya kimbango evandaka wana or kimbango abunda pour que Congo soit liberté Congo soit indépendant or bula basoni Kafuta na badenine sezani tozonga toujours na esclavage ya Joseph Kabila oyo eza kingakati pour que moi si na ye carte ezobeta maneni Olive Lembe ndaza la candidat siko baluki mutu akomaniganse yango Rosa Malonda nzamba limbisa yo na charge ozwa ke na compétence na yo te lelo tala ndenge esprit ya mukishi ya papa Tshisekedi kangi yo nde tolobeka ke mutu nyonso oteka mboka Tshisekedi abando bimela ye omone ndenge kangi kangi ya po papa Tshisekedi akufa pona litio
akufa polo biso international to indépendance état de droit ekota instauration ya démocratie comme la liberté d'expression yango to beta CTA na oloba clair na rappeler na obenda pena mato merci président Kebano o azaki lobe ofuro au moulin pona osa musana ye nenga na oloba pena clair ba bêtise ba pasteur na mboko ekoza sute biso to noselaka politique afati que demande le peuple na kulia kunwa kumvata na zala l'aise lokola bango ba okanga kunwa ta kumvata yango komona eke ekosani foto tya bango libanda te bazala te wana eza ba distraction totika biloko wana bazane lamuka ezani très bien te biso IDPS tolingaka baja bajimilage te nga naloba bien que Lamuka fait le jeu du FCC na kati ya soi-disant opposition soki balingaki bamarché mpo na Rosa Malonda fallait babandana komarché mpo na makambo etali lwa mina kuna sakata parce que comment bino boza opposant bozo faire laisser babiloko eza du mal pour peuple koka falango. Et c'est inadmissible. Moi je regrette. Voilà pourquoi biso IDPS tozi place na bango. Bango ba marché soute po esimba pété parce que biso si to marché. Na obenda mato inde konanga presse penge de n'importe quoi. Bilobelo lo barana de n'importe quoi. Merci pour vous reconnaître droit de NES, vous comprendre que IDPS a mukolo. Bo région de l'Itz na biso, bo va na bino kimia, président Kabundi Saloba déjà, nyonso se sili, Rosa Malonda ozasu candidate, déjà IDPS a clôturé kobanda lobby, toi na fête sawa, c'est bandaki déjà. Lelo après kolonga mission on a encore ta réunion évaluation, na yebande ni stratégie zali, na ndenge ni to contrer ba stratégie diplomatique musus. Banelo ko ba osala te. La Mouka Zalaïté, peuple congolais, je dis bien, peuple congolais a toutes les tendances confondues. Pour voir l'accès que baza derrière, IDPS na vision, pe na voix au Alandaki, ya ko barrer la route na système Malonda initié par le Fonds commun pour le complot du Congo. Nanzela anemi, yango zo mona ke to sakini. Bande konabiso ba Congolo bazaka na IDPS te, mais ba na souci changement Congo, ba yaki na ba drapeau na bango, ba yaki na ba leader na bango, pour voir l'accès na mokonzambo kaeke, même biso ngana lobi bien na otanga ba komo na bango te na ebi bango te ba yaki po la communauté internationale que tant l'IDPS a choisi nzela moko malamu. Voilà pourquoi biso lokola to reconnaîtra IDPS comme fils aîné en opposition actuel parti au pouvoir pour na ko changer ba donne ya Front commun pour le complot du Congo yango moni que IDPS asaki nini tozala wana na front bango ba eko tia maboko batiaki maboko etant comme citoyen congolais ezali kelemba te politique eza polémique te eza musique te ke yo tondisaki te wana etala biso te biso to mema charge à Congo. Naso senga eloko moko d'abord mes condoléances les plus attristés pour na ba héros o ba uti koti kabiso parce que ba nyonso ba kufa na front biso na IDPS to couronara bango baza ba héros parce que bandima ki ko sacrifier pour que lelo Rosa Malonda za la susute yango na senga ba famille na boza na kimia IDPS eza parti au pouvoir parti socialiste o to ebaka ko compatir na ba bazolela to ebaka ko lia na ba bazolia boza la kimia hiérarchie à partir de na zolo ba a la bouche autorisée bazo za ba disposition pour na comprendre vraiment badei wana nyonso en charge pe ko eba ko mettre à l'aise ba famille éprouvée pour que bande ko na biso wana bakufi na buzo bate me bakufi na voix oyo no moko za normal même nzamba oyamba liwa na bango na likolo ba place na bango pe masumu na bango za pardonner vraiment nazo regretter pour na bande ko na biso mususu ya la police o bazui charge na bango te d'abord neto za boye nazo benda Silvano Kasongo Matoi. Silvano Kasongo, c'est bien moi l'international, les grands mobilisateurs. Demain, j'ai tindé les liens au Yatalango pour un numéro nae, ayoka message nae. Nalo ba bien, osa apolitique. Au moni lelo Joseph Kabila zate, président Félix Nabolingone atikio. Tokoka pe ko bua kayo viba bafiro sala na IDPS, viba bafiro bo sala biso en opposition. Lokola toi parti démocrate, tu eba ka comprimer ba valeur, tu retena kibino pour que bo sala la continuité de l'état, mais tozo mona boni ozo lingaka ko pencher na ngambu moko. Place la police oyo ozo kamba ba olinga ko se pencher, baza na pouvoir te.
Kabila ne reviendra plus de son pouvoir na mboka. Arozonga kate. O bozo saleza bokanisa histoire à Pharaon na bana Israël. Israël abima de na boumbu asonga sous Égypte te. Soki bino bolinga bo c'est la carte à Joseph Kabila. Main rouge comme la bino. Population ko avoué bino. Peto ko bimisa bino na poisa. Na so pe sambote na ba congolais nyonso o ndenge bo zalaki pena au four au moulin. Pour nous défendre Valère Yambo Kanabiso, la souveraineté de l'État appartient au peuple. Merci na peuple congolais et merci na base IDPS, base mature, base responsable et na lobby merci na hiérarchie à partir notamment na Augustin Kabouya na président intérimaire il y a IDPS, l'honorable Jean-Marc Kabounda Kabound, premier vice-président. Je dis merci à Mama Tina Wazaki on a peine à 4 marche. Merci na Derby Kabound, merci na base nyonso vraiment ya Kingaboa Bozala qui on a peine belé, président Willy Kalala, Hervé Panda, merci l'infatigable na monakio, vraiment l'infatigable Hervé Panda, mes respects mokonzi. Na monakio pena wana awo compagnie ka chef. Merci na Michel le passé qui a Augustin Kabouya, Normel Petit mais costaud. Vous voyez que maintenant on a Igor Boucha, Bino Toutaïlo, base peno grand complet. Cercle des sénateurs debout. Et quant à moi, l'international, les grands mobilisateurs, Bobé Nganga na plus 243, 82, 24, 46, 445. Nabi Benganga, les grands mobilisateurs, l'international, Trésor Mbokila de l'IDPS, plus 242, et plus 243, 82, 24, 46, 445, Benganga, Nyoso Mobimba. Merci na cordon Patrick Oya, secrétaire ya parti. Merci na base Nyoso et merci na force du progrès. Nebo Alakona et bon rétablissement na président Jekobea. Vraiment, n'a bien que toute arme forgée contre toi sera annulée sans effet. Je dis et je vous remercie.